Capage TV. Capage TV. Okoki kolia o brosser na Pepsodent mais na biso bato mayele soko pente na koyeba biloko yo liaki Maman même na maki bébé yo lie maki même na taxi ba kolobaka o eza nini ya maki na made siko nazo kamwa mama ngana yebi ke oya liaki soso c'est dit degré kaka ya biloko yo so beta mama tchelanga 10 personnes awa isi bango ya liboso beta oui nako isoke oya liaki ponda madesu faut mama kapashi na muno na titi loko muta tondi nga pour forme vandeli et l'excité ko sana ntala e menga na totoliat toko sa oui yaya une semaine to 2 semaines yo na libalo la mili mobile dongo te libala ni se ya kokufa tika boy mais mibali encore pe bazali ngai eza de conseiller na ndako libala tika boy elembisaka mibali nini précoce ngai dongo mama ekosunga yo na tolo eozaka gege mais biso ba papa ngai ba journaliste bolingi fruité boza makasi na fi de lix ya shawarma ba hamburger mais fruit pomona malika zolia fruit c'est que ba kabelier mais yé moko penza malika akende pena na ba marché wana ba ya ba foodi ba marché ba bayera mitema malamu ba sa ba bayeri ya ba banlier place couré zate maye zate atongi angari azobanga ba chef coutumier bali terrain nazana pasi moko na yo kaka nakutana na bato ya mbongo ndenge na ndenge bazobeta masolo ya ba $300,000 ya ba $500,000 ya ba 1 million nasuka nango bapeo $100 futa transport tengai nazosenga nzambe merci mpona pema mpona mapangu yango nde eza souffrance nanga mikolo na mikolo mama kapashi mbongo apasi mbongo bemission oyo mbongo apasi na vana na ngai te ba chef coutumier ba yekolakisa nga ba terrain oh Congo non tem no biso ba pasi yo ekosila baso sila de papa on note papa wiki c'est pas bien tu Daddy tu n'as pas nani non tu ne l'as frère José dit tate il faut ngaba libérer oza yo moté boy ebele Est-ce que le chef coutumier de la Saint-Mambo tonde Posa lupango Posa lupango mama Bana bazo 6 examen d'état calamité yango examen d'état ezali kobima collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel donc parents nyonso ya lingi mwana na ye oyo arrivera mwana na ye akende kotanga na Canada en tout cas opportunité yango oya bo bozana mwa mike bosunga bana ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant c'est bozaki mbongo botindikeli mwana voyager bokanyi motema 4 à 5 ans akoyi mutu munene na mboka bozui vie King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to be to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire.
soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge à partir de $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui, ko banda déjà ba demande sur bonksela comment na banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakanta so kwa zimbongo pa bonksela mwana venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezaka kombo a soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo netika ka soni. Pour na kozwa visa d'études parce que ba visa ou prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce que vous avez besoin moi na yo azwa visa d'études en tout cas collège Dekari est disponible pour la barre na bino nyonso. Ba frais académique, il faut que foot yango bien avant pour ozala na ba norme il y a collège Dekari na King Service. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. ETSL, Education Training Service, et les bino, ba exploit ya kosakana te. Maman o azana besoin, mwana na ye, azala orienté, atanga bien, na ba université ya malamu na kati ya Londres. ETLS Service et les bino, option nyonso en tout cas. Au kotikaka na kati ya page na bango o s'intégrer au komona liste ya makambo nyonso bango basalaka. En tout cas, boko na ba page na bango Facebook, boko zala vraiment renseigné. Mais ngai na ebisi bino kokota Londres na facilité nde bango. Kotanga na Londres na facilité nde bango. Nde Ngabwe, good morning, where you welcome. En tout cas, you are you, oya going. Na bandi déjà cours na ngai na Zoom. Soko koti o télécharger kaka lien na bango o bana kokota directement na ba cours na bango ya anglais. Nga na bandaki déjà pomboka libanda français linzanza. En tout cas anglais na anglais. Soki po lingi mwana na yo to yo moko okota na kati ya Angleterre agence yango ya sio to elibino na facilité nyonso. Luka yango déjà place aux ali page nango officielle s'intégrer au komona nyonso ba offre nyonso ezali wana na kati neti nga na komona nga osala cours en ligne na Zoom kaka okotika o télécharger lien na bango en tout cas bazana ba air na bango ba kotaka na kati ya Zoom pour na kozwa cours en ligne ya anglais. LTSL Service. LTSL Service. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9HZ, Stratford, à Londres. Capage télévision, merci d'avoir eu ce badingarabiso. Yo nga osala non stoté. Si ça nous ah ndeko na mwasi. Et le beau salon na RTN c'est salamati. Au kati annonce pour takena no invité na yo. Si ça merci on a biso partout en tout cas bozana braza bozana kin boza partout. Tu es kota la dadi awaalité ya kanda en tout cas tozana ye bolingaka mingi partout mais alobi chama bonza. Ezo sala mwana mwa pasi na moni azasi na bandimité à part ya aimé ponda muta pesi biso pena micro oyo ezali ya aimé ponda. Bonne santé. Ah, faut maman Kapache na munu na titi lokwa mutatondi nga pour forme vandeli et l'excédé ko sana ntala. Menga na totoliet. Toko sa bandimité. Ah oui. Na lingomba na biso et comme ça kilo et puis ça lokwa moi pongi soza souple te parce que oui, kasite lotoko basala ngo na masango. Du fait que tu le fais masango, zela kwa to meli semi lotoko. Ah. Oh, mais na sepera non de poto na yota la pasta na lingomba o mimanga na mama lewa. Te maman, esa contribution naturelle. Ah. Bible zoloba la
oyebi ke kongola komi lokwa moto esala te bandeko na onde bavandi boye baosolola ale yo tiengo na tiktok osali challenge osambwisi biso otrouvango normal bon bosala kasi lokwa bomona biso te mama bible ezoloba la chair chapitre ekimi nga mokeme ezaka na kati ya bible na ngai ekosenga na fuye bible ezoloba la chair est faible mais l'esprit est bien disposé tozolia na biso mama kapashi kasi tozolia na eleli ya kala te nzabelaka oliaka na ngai me nalobaka mama ozolia na ngai mozolia na ngai na ndenge ya kibomwana mama eleli oyo biso tobandeki kolela kala mama kapashi oyebi ke okoki kolia nzambe elimisaka ko émission obanda mwana mokie makambo na ye naloba yebi te okoki kolia obrose na pepsodan me na biso bato ya mayele soki opente na koyeba biloko oyo oliaki sobala tika biloko epuis wana tatela bapaste nandimatike oyo eza ngai nandimatike oyo eza ngai mama yoka mama kapashi mais donc on peut l'hôpital ebima bien te oboni oningo okota siko nasali te mama kapashi biso kala tobandeki koyeba mama memi na maki ebebe yo lie maki memi na taxi bakolobaka oyo eza ya nini ya maki ne ya made siko nazokamwa mama nga na yebi ke oyo aliaki soso c'est-à-dire degré kaka ya biloko oyo ozobeta mama tielanga 10 personnes awa esi bango ya liboso beta oui nakoyei soke oyo aliaki mpondama desu nalinganaka sosa bemisa busoba te kayo udekotanga na busoba nalinganaka sosa bemisa busoba te nakomaka sosa napesi na ngano ata mbote te okotingaka mamo na sali te mama mboka bato bazala baproblème fo bato baseka c'est très important bato balelaki absence na ngai ye chasse mpe umeli te esili nango na bani mosala napesa bino mbote napesi bino mbote bandeko na ngai je vous aime beaucoup nalingaka bino mingi nzambe nda sepela to ya ba congolais mama kapashi na ebité est-ce que soko zalaki chinois ngana to ngaki to yebana to ngaki to yebana te nzambe ya makoki nyonso le bon Dieu le véritable Dieu le Dieu de la Bible nalobaka Jésus-Christ à toi la force à toi la puissance à toi la majesté à toi l'élévation à toi la prospérité à toi la bénédiction nzambe à toi la majesté. La majesté. Même une majesté. C'est-à-dire, au mot majesté vient des mots majesté. Te, kasite, ba kombo ebelo mona ga ba payer ça peut ka e utina. Mona ba avion hein. Vis-à-vis. Mama Kapashi. Na koyebiso eloko moko Kongola zobela. Kongola zo kufela. Business ya morgue moyen bazo ezali suna sonité tezate kalezalaki morgue musika batu pe musika mais lelo ekomi morgue na kati ya batu kalezalaki cimetière musika batu pe musika lelo bandaku na kati ya cimetière netika tozobenda liwamba mbangu mama lelo ezalaki na tangu na kalezalaki pomona bandaku ya funérailles place batekaka cercueil babenga oni pompe funèbre rare okomona ngo te omona mutabemaka bibembe biso tozalaki na tango ya kala toyebaka okotik oyebika papa salaka na centre de na hôpital tel mais lelo oyo c'est-à-dire kalezalaki kokutana na muto osala na morgue
Et ça le quoi net nga kotisa yo. Mais lelo et comment bangonde banvwandu. Mokili komi bizarre. Makasi. Ndeko nanga na soko ko supporter mokilité. Teme ko zala pona zala mulaite leta pa moté. Teme zala ko zala mulaite. Na yemba moké. Oh Congo. Usani mama matanga. Pasio yo ekosila nini? Ah ukatanga nzembu ko ndeko nanga. Yemba za bien yemba. Oh Congo. Wemba pe mabe moniko yemba. Pasio yo ekosila mokolo nini biso kolela o. Basoda ya Congo bazali kobunda kasi tina nini bitumbezo sila teo. Na présenter ba mes condoléances na yebi circonstance té. Ba kufeli ndenge nini. Nga na présenter kaka na mama Kapache émission Kapache TV na chaîne munene obotala kabiso partout. To présenter ba mes condoléances. Kolala te pona yebi fufuela lisaka. Na souhaité ba bonne guérison à tous les Congolais. Oboza maladi boko bela. Nzamba pesa bino makasi. Amen. Na lingi mboko makasi. E mamanga na kabola kate. Amen. Ba province nyonso eza ya ngai. Ba religion nyonso eza ya ngai. Nga naza mosangisi. Naza wana te pona ko kabola. Ba musicien nyonso baza ya ngai. Ba pasteur nyonso basala nzambe nyonso baza ya ngai. Nzambe tata pambola bino. Amen. Moko na moko. Asala musala na ye. Kolandisa ma vocation oya yela na RDC. Amen. Soko za musala nzambe bondela pona mboka. Soko za soda bunda pona mboka. Mama na yo ki témoignage moko esalinga kitoko. Lobi nazalaki na jemi na kalufungula. Ba soda kalufungula ba yambinga ba tena nzunga maya fufu. Ba lambelinga fufu na lié sur place. Ba soda mibali bazola melanga ba lobi liteya soki yote. Mais biso ba soda nanya ko sekisa biso. Po biso to sekaka na pasi yo na mama Kapache nde bozo pesa biso sourire moko extraordinaire. Vraiment mama Kapache tche yango na mutu na yo. Bato basala ka misala ba sécurité. Balala kate bata ba société ba sécurité. Bango ba premier fan club na biso. OK. Ba soda ya domaine nyonso. OK na FARDC, na JR, ba soda ba sous-marin, OK na ANER. Tous les sorties ya batu wana baza ba kengeli mboka. Bango baza ka ba premier fan club na biso. Surtout na yo ki sango na ngana yo na garde na ba garde présidentielle. O ba kengela ka tata mo konza mboka. Bango soki tata mo konza mboka lali, bango baza ko se distraire na ko tala ba vidéo na ngana yo. Po ba lala te, pongeri ya te po ba continuer ko kengela mo konzi bien. Oui. Est-ce que tu as gagné l'envie vite? Tu as gagné l'envie quoi? Tu as gagné l'envie. Je ne compte pas comme mon avis. Ah oui. Na équipe kuna na ba fan ebele batala musalo na sala. Bango ba lobi balinga mingi surtout kota ba interprète. Na zo ke loko wana makasi meto ko zongi sango. Soki na gagné vine na ko zongi sa ba interprète. Soki na gagné na ngate na ko zongi sate. Na sape na ba partenaire na privé ona bwaka ka bango kabwe na munoko. Merci na Yannick Kini ya Rombox. Azongi. Ba bon séjour na yo awa patron na ngai les millionnaires na commissaire qui a le bi toza la kimia a osala quelque chose. OK. Merci na Trésor Muchi Fondation Muchi na pesio bambote bisika bizwami yo waniza place o nga na salaka afutaka ngai pe o yangai. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Aimé merci pour le micro. Atinda ki micro hein. To salé là. Ah yango na senti côté nga tche moi silence hier pour sala no bino cadeau hein. Ah moni hein. Na côté là qui est à côté là. Na nenga privé. Na privé na senga qui micro oui c'est que micro linzanza. Ouais. Bien ya Aimé Ponda a soutenir ka mutu na musala ko lansa ma domaine na ye. Si. Mais ça pe na ba patron ebelo zo ebi se sombelanga caméra. Po musalo na sala ke senga ka ba filmer ngai. Soki ba filmer ngati na ko bwaka yo ndenge nini. Yebisa trésor mutu asala ka bilanga ba pesa ke Congo. Yebisa trésor biso bato a TV ba pesa biso caméra ba micro poto sa musala kitoko. Ni akutu ebele. Ndeti Rombox soko ya na 1000 caméras. Au sali ka don. Ouais, ça les na soutenir bato et puis so sali bongo libanga no etikala éternel. Merci na Pipo Nzenga.
mbongo akisi mama oyo fali ya mbongo akisi pipo nzenga sala et tout moi si wali ya mbongo akisi ayoke lenya mbongo akisi merci na FB international agence assir kune pa ya Fisto Basende bango baza précisément na France ba nipe ba fongola partout na mokili mobimba soko tindi biloko na yo ozala na Angola Lubumbashi partout kotinda okozwa biloko na yo FB international et pas ya Fiston Basende. Merci na mon grand frère ya Emamila Palace bisika bizwami yo le PDG le patron Emamila soko lingola la kitoko ba salle de fête ezali pour na ba mariage ba chambre ezali pour na ba condition ba séjour non ana Kinshasa tozana avenue Kato numéro 13 sur 24. Na ça qui ça patron ba na publicité. Ba koya nango pa 3 ans na mois bo pemi moki akendaki congé. Tango akozonga nde tokobongisa ngo ya Emamila Palace. Merci na Patrick de Panama Boyimbo papa na China. Ya zalaka kuna mingi na Paris. Nzambe tata apambola bino. Je vous aime beaucoup. Maison Kitam c'est Pablo Kitambala. Ya papi Boun c'est papa français. Et na ebité maman obongisa ki temi. Ndeko nanga mwaso bosa na kate. Maladi nini kotinga na bosa na bébé esome. Banze ekanji. OK. Bébé esome banze ekanji. Wanaza bébé o Yunishi Banze. La fleur du jour femme intelligente nde uti ko bote la biso. Bébé ya sika. Félicitations. Azana wale. Tango akobima wale. Ndeko nanga mwaso kozala satisfait. Oningi posomba biloko ya kolia, ya komela, ya koteka en grossiste kimamba na aloste kuna na boutique Yunishi Banze la fleur du jour okozala mobimba. Oningi posepelisa biso pona ria Western Union Monogram biso to melata kokana mama kapashi kimamba na boutique Yunishi Banze bino bato ya Belgique kuna na aloste tata apambola bino asala pe ba fret ya ba biloko te yeka mbongo te ba fret soko lingi ba fret kimamba na FB international et pas Fisto Basende yaza na France. OK pour ba robe te pour na ba robe kasi agence eza awa soki muta sombi akena FB international to kotindela yi pesa sko adresse awa poto tika adresse awa to zana Maringa na okendo tika na bosani avenir na ogaga Maringa to sa na Kasavubu to sa tem ya pesa bunga te na Kasavubu so tunika ka agence Fisto Basende. Ah, c'est bien. Daddy. On y faut faire moto mai na mai. Mabe na onde. Na yo kapena chaleur na libumu. Ako lié pe To li ala biso après. Afato bana musale Après. Eza déconseillé. Oui. Pourquoi eza déconseillé? Mboka na biso même mabele eza penan eza na traitement ya bien été. C'est-à-dire au moni mboka mon pépé po e comme na valeur même mon pépé bachaka filete po kanga mon pépé bachaka pe filete po kanga microbe ya mon pépé mais mon pépé zo comme na microbe po na nini écoute fulu écoute ma beleza salité écoute ma beleza salité écoute batu bazo bwaka ba biloko salité bazo pepa ba wese bazo bwaka na badal. OK. Solo wana tango mon pepe zo ya yango moni mon pepe na biso eza traitanté. C'est-à-dire à partir à mon pepe et koko provoquer ba typhoïde. Oui. À partir à mon pepe et ko kota ba maladie. C'est pour cela avant bima faut kota mo eloko na tongo pona ko mi épargner na ba maladie na ba danger belé. Ko lieza bien pour la santé na biso. Daddy. Maman. Nani akoki kozala locataire? Nani akoki kozala locataire te? Kozala locataire ezani. To fana na wana. Ndeko na ngai. Il y a des fois batemi mosusu tango zoya nango foye bisanga dadi okomelinga ta na message pona za to ya ko préparer ezati soki bo swani na bayer na yo ezati soki yo bo swani na bayer na yo oye ko brisker nga tem te pona bi ko za non kasi oza pe na raison. OK.
na décortiquer pe ngomwa muke le loto sala mulai mingi te na osenga pe na beaucoup de mes excuses pour nde na liebo na tondi surtout que déjà à partir déjà on a lieki lobby non na bimisa ki angote le quoi na bakisi ya sika na soka déjà ba grugru veuillez m'excuser osimbe pe dongo ngana za mutaba mélange yangwana mutenga simi dongo te osimi nuka plan moko kaka oboyi bisimba sim mais dongo eda biso makasi na digestion ouais faut faire très attention libala sa dongo eza libala te oui buyo yeba ngote yaya une semaine to 2 semaines yo na libalo la mili mobile dongo te libala ni ya kokufa tika boy mais mibali encore pe bazali ngai eza de conseiller na ndako libala tika boy elembisaka mibali précoce okosi tuna bakulu tu bayebisa yo mama si j'étais tosana biso na te nani na reprocher yo ngai eza bien pona bino ba mama na tolo okosi nani akolia dongo nani akolia dongo te wala si j'étais ombuyenga mutu siko omoni bo mezani lokola ombrienga te ombrienga eza lokola na oteya na ancien testament yo meminga na nouveau testament kobriskanga mateya te ngai mama ekosunga yo na tolo eozaka gege mais biso ba papa ngai ebo pilipili eza vitamine C okola mukana tongo le 4 mbuma ya pilipili babe ça fait bien pour l'estomac mais mi c'est bima mais qu'on a même mis yo c'est la vitamine C mais ça bien pour l'estomac ndeko na ngai pilipili zwaka yango lokwa mikate na tongo ole dimbuma ole kota sujet pardon kota sujet te oyibi ke ndeko na ngai sala attention na ngai na mobali na mwa moko ko liaka ngai une fois na cadre kaka ya munoko kaka epesaka elengi mais soki olandi yango mingi kolesa papa biro dongo kaka dongo ezosunga na makambo ebele okay mama ndoko monaka biso ebele na mokili eza na mutu mususu babetaka na bango yete mais chaque jour na toilette alelaka constipation ok c'est pour cela faut qu'on liaka pe fruits mingi ba journaliste bolingi fruits te boza makasi na fi de lix ya shawarma ba hamburger mais fruits pomona malika zolia fruits c'est que ba kabelier mais yé moko penza malika akende pena na ba marché wana ba ya ba foodi ba marché maman nani ya komema faut tala maman et puis congolais ça n'est erreur makasi manga période manga bimaka moins cher on consomme 10 manga na 500 fois mais pour na yaso mona manga lokola tebiloko abasi azemi OK mabe nzoka manga ko sunga yo na saison nyonso pai anana pakistanais voit makapenza faut qu'on liega pakistanais babe ngoni loko mwa mbuwa mwa munene bwe pastèque CG Nabi mukomusu penga pena yambo na émission ti mo polo bela CG oyaka mbang CG Maman développer mes choses facilité yo pesa nga peut-être na pesa ngo na langage artistique na langage artistique eza boye non ça va
OK. Ngai te on avanda kana soko lati boye. Na mona okande kwa maman Clémentine. Ah. Oui. C'est que fala tinda maman. Ngai maman Kapashi na linga koma kasi oyeba kate po ngai. Mutu aboko linga 75% za maman. OK. Bino ba maman boza très richesse po na ngai. Boza mta bitumba na kale. Ah. Litama na pota na mune cicatrice ana yuta. Yaya. Kasi periode a wenge BCBG na wenge maison mérité. Tika boy. Nazala emoso na fani na tali pena bo ebezo sengia mabaolia ba omela. Ba oye ba teke biso ba topesa ba tata na bango ba mbongo. Oh. Mama. Kasi nga nazalaka mwana BCBG. Ah. Sikoyo uera tanga ziba bill, ba fere, ba JDT. A komi siko lokwa ko gagner biso ba ta BCBG. Ezaleka mo discussion muke be bitumba. Bitumba oyo eza fara auto betaka na fikini. Ozalaka? Oh ndeko na ngai yo bu mwana. Tongo ti tongo soda nde eko bengana. Ba bete sko gazi, gazi yaka ko betela sko pana ngana elongi. Pa. Te, oh ça ko vérifier. Vérifier. Vérifier na ba mina ngana kingasanya suka. C'est que pota. Oyebi ne na zala boye monso na vandi pena na hotel aboye jibe mpia na liano ata $50 na été. Le roi de la forêt na lié l'autre côté. Monte misala nga pasi hein. Tokutana te me tant na déclaré boye na TV zaka lokola mutu abungisa papa zo luka papa na ye. Ba segembo zali. Oya porte parole mususu nani. Oya mayele wana nani. Nani te Roger Ngando. Tant na loba kabwe. Oko komisila papa chéri te. Papi kakol bozali. Kara. Tete okutana e. Le mois bien ngena lobe kimi ngai. Oui. Ah, na domaine artistique. Eye. Yo pesa nga kaka esquelette. Nga siko fona banda ko zongisa nyonso po ezonga mutu. Yango mona katango lobi temi batusko bazozela dadi tikaye aloba. Na vie artistique musuna ko bimisango boye. Artiste n'a pas de sexe. Parce que tant que tu as la moussala boy maman, pour l'anda kabilobela ya batute. Ah ouais ça to koti na domaine. Moi ça zate, mobala zate. Mais ba yana yo abuzoba, tant ba kotala, haliko simo mingi na nzoto, haliko simo na bilaba. Pona nini ba yebi d'ontologie ya moussala te. Ba yebi nini? D'ontologie. Ça me concerne pas. Ba yebi ba norme moussala te. Oui. C'est-à-dire quoi? Yo ninga lo bana yebi ninte. Te lo bien bien. Na lo bien bien, c'est ça. C'est-à-dire biso na vie. Ça va trop ine. Et le côté. Oui, belé boy pas non. To yeko senga kana lupanga ba tuto sa musala te ndeko na ngai. Mama Kapashi. Daddy. Na leli na motema pona temi olobi. Locataire azanani. Nani akoko sala locataire? Nana na cause locataire te. Mais na temi na biso nengo pesi Mama Kapashi. Tolatisa. Bakolo lupangu tope babayere na biso beri ya makasi te. OK. Na mokili toza na bato ya mabe, toza pe na bato ya malamu. Na lingola nanga na bokebi. Na Hollanda. Mais to ningisa mwa muke na trouble pe la musape ba e ba otala biso po ba changer chaîne te. Trouble moko ekoti na minute na mboka. On a ko papolela ngo penza bato, bien surtout na église. Na ko beta bato lolengo na papolo na niati yo. Na ko isi yo okota to hôpital. Mama Kapashi. E ba le kauki, elongwa. Te elongwa. Poni, bobe bana bil. Oyoki sango te? Ba bien nga beta yo. Tokutani ndebo e fara te. Na bil. Ya ye, nga na longwe, ya ye. Balobi, azwi nzete ya moto. Abambo. Ya koni. Abandi ko landanga mamoni ngai te. Merci Bill Kiton Makritonche. Ndengo ninga ko bomanga na likoni ya moto na sima mukongo betanga na dikosi. Mibali babundaka ndengo wana te. Yebisa ngai dadi talanga. Nga pe na tala yobo yolobaka okobeta ngai. Ngai yo to banda makofi. C'est ça mibali tala maman. Soko ningo lakisa muninga na mobali. Ki oza makaso beta kiye. Ko beta eloko briskete. Eza mabe eza lokwa mutasali mort sibiti. Okoko beta mutelo kwa briske. Eza na batu mususu
bon rappeler ye pour la pas sous émotion ko beta muninga loko brisque okoya ko sala prison mais mboka ngo pesa compliqué akoya ko beta nga pe likoni yango ndenge na yoki na masolo ya moto pour lobby soki kaka na kutaka ye awa po tozalaki na rencontre moko na bayaniki ni ya Rombox nga na longwe ya ye ko ya bayebisi balobi moni kiti oyo vandi mutakala ne mutavanda kiawa ya tuni bango mutakala ne nani ba ise dadi lite ya kanda havanda kiawa akenzela nini ake kozwa konya moto mbangu abandi ko landa nga nzela ti ozalaki batumba ntaba teza malewa batumba kapena ntaba OK voilà na lobi boye toza na locataire ya mabe oyo soka koti na lupangu no lupangu ekomi fulu ayeba ko classer biloko te baebele toza pe na ba locataire mususu akoti osepeli abongisi mais mukolo lupangu azo sepela te ndenge abongisi lupangu ezalaka olalaki wapi lelo po ya na temi oyo te faut beta nga to na fin du mois locataire alotaka kolo lupangu Mama Kapashi locataire sous-temi nango na kolobeleza bailleur nani akoko zala bailleur nani akoko zala bailleur te Mama Kapashi l'État yebisa biso na mboka alobi ete ba maison commerciale garantie 6 mois ba maison a dormi adore hein tochana gikongo inzo ya kuleka ya kuleka même ya kulala kuleka ezaka kulala kulala ezaka deki Congo ezo sangana na lingala c'est-à-dire inzo ankanda wana nda kwa classite oh inzo mama muke mama nge bon nge besoin na inzo ankanda akeinda ko ya kelasi kuna inzo ankanda za mukanda kotanga kaye mboka oyo okolakisanga eloko te Mama Kapashi nayebi coin na yebi pe ba province nyonso nga eza na mateya musumu eto te awe eza te po eza ko ambete pe baninga nga mkomso ko yo ibisanga ka papa to te ya ba province na ba comportement ba province non sepela o sepela te bangonde ba oyina ngai yoko sepela me bango ba ko yina ngai parce que bilo mususu eza idéal Eden na makila tangu yozo bimisango zo maloko zo critiquer baninga tozo finga bango na yebi ekolo moko na moko na ba désert na bango na makambo na banga kitoko na yebi ke bango bazaka makamalamu na makambu boye makama be na bango efandi côté boye OK to le bela baer Mama Kapashi singa na motema opesinga ipasi moko na moment oyo na kanaka te ke un jour na koyoka yango o na moni na Congo précisément na banena kolobela fana ya kozonga na loba o na moni na Congo na bande kolobela l'état tshela biso lobi ete ndaku batu bakolala 3 mois commercial 6 mois na lobi te pona ba bayer o nga place naza ngai ba bayer na nga place naza souffrance ezaka ya ko bundana ndeko na ngai afia ko kweya te biso to mesana biso to mesana biso afia ezo mate omoni biso nde toza boye esi to kufa kala avion mabe nango eza na air ya komata na air ya kokita likolo kuna likolo soki esa azwi attitude soki kuna eyindi seke makambo mosusu nde ye seke avion ezalaki na panne depuis kala je suis quand même très intelligent pour nasali pas aviation
Mama Kapash, na te ya pardon de konangai, na te tika na te. Landa penalty ya o. Ngam na yenango. Tengam na. Yo muto yenango. Landi lango petit na suka. Ce qui pose pe na mutu mususu. Ngana yo na mokili pe to saba locataire pa nzambe. Amen. To ya ko futela. Apesa biso pema ya nyongo. Oyo un jour ako récupérer pe pema na ye. Omoni place na komi moté inde yeyo oyamba ba ventilier wakasi ba on est un vrai pasteur. Maman bato ebelo zo mona batondi na ba cimetière po bayeri azo abimisa bango na bandako. Oui. Ni bito so comprendre bilo na loba. Na comprendre. Bayeri abimisio na ndaku. Nazo lobela ndako eza spirituel na ndako eza physique. Nous avons deux maisons dans la vie. Il y a une maison spirituelle, il y a une maison physique. Ok, spirituel les amis. Ah, spirituel le linko lobaboye, ye moko mokonzi ya pema. Ok. Ndenge maman, est-ce que pema na yo o santa kango kaka me omona kango te? Tala niveau d'étude na ye ya kibonzambe. Amen. Eloko na sepeli na nzambe. Pema na ye Asa capable ya kolongola. Asa pe capable ya kokotisa pema. Si. Mais to na yena ni matate. Amen. Banda to na ye ezala na zéro, ti le tikala na zéro. O comprendre nini place wana? Ndeko na munu ka ndeti bindima ndima kuita fufu. To la ngombongo te. Ah! Tala niveau bonzambe na niveau mokili. Oye na mokili na esko na physique, na panza physique. Panza physique. Na physique asala kate. Acha motema na banda kuna ye. Le 5 est le kate, le 6 est le kate, le 7 est le kate. Amen. Mama Kapashi. Daddy. Eloko moko na koyebiso na vie. Babayer. Bazaka mitema malamu. Ya mitema malamu baza, ya mitema mabepe baza. Mais na kati ya babayer. Bayer a motema malamu oya sala ka batu surprise baza mingi te. Ke na sali yo surprise siko na lingi boye ba surprise ezala ya mikonga te ezala ya komini ya nselete poku neza ba terrain vide batu batongi angar asali mutu surprise akengelela ye siko yo na tuna o question yo futelaka na galerie esi basala surprise à 3 mois ata mukete 3 mois au futa te. Bato kitambo boye bisangai. Bato angalie maboye bisangai. Bato c'est-à-dire na Gombe boye bisangai. Ba maison eza bien construit. Piscine na kati, makamunyo na kati, bayera lobby au futa ka $1,200 na osala ba locataire na nga surprise 3 mois ba ko futa te. Jamais bossana. Elinko loba ete ba bayera mitema malamu baza ba bayeri ya ba banlier. Place kure zate, maye zate, atongi angari, azobanga, ba chef coutumier bali etere. Ah! Maman la leva kamona douleur. Nata. Ah non ngai. Na mimoni. Na mimoni Mama. Nazana pasi moko na yo kaka. Nakutana na batu ambongo ndenge na ndenge. Bazo beta masolo. Ya ba $300,000. Ya ba $500,000. Ya ba 1 million. Nasuka na ba pio $100. Futa transport. Kanga motema. Te na peut-être yokate ozali ya. Pourquoi tu comptes comment na kate? Te maye vraiment de na ebisi. Ala kanga lupango. Opesa yo. Landa. Ayebisa opete. Landa ayebisanga. Ngapi ayebisa ngai? Ayebisa yo. Opesa. Landa ndeko na ngai. Toko chaka angar. Te opesa. Te opeye pe opesa. Nandimi. Arubango pe na motema moko. Wana mutu na ngai. Mais afana ya kokota. Atala lite Oh le raka batachangu bachangu maboko te bablo mo abo. Ti lelo kini azo soutenir ngai. Landa te ndiko na ngobungisa ngai lite. Ne na bungisa ni sia. Na bungisa.
Katalai. Ce qu'on a lu comme tout est à quoi il doit faire de l'eau en garde. Même tout n'a oui Maïna vas-y, Goula vas-y. Moi était. Bah ça la. N'est qu'on comprendre été. Bato bibanga banga. Nde bango nde bazo sala bato ba surprise. Ndeni. Kota nangar. Et puis conseil nini comment? Soko ningo tia mutu passe nangari. Po yibo lupangu te bo sala papier azala locataire futakata 5 000 francs. Nayebi. Maman Kapashi, yoka na betelo lisolo. Dans ma terre, on va préparer on a préparé to elingalité ya brisket. On a préparé to elingalité ya brisket. On a mutu na pesi thème. Gratuit ondeni. On a mutu na pesi thème to mutu pesi. On a besoin gratuité pe. On a rappelle la besoin non. Maman. Et là que l'équipe gratuité na mokili zate. La nana betelo lisolo. Mais bazali baba yero pena ki un mois. La nana betelo lisolo. Au footité. Félicitations na kaka Kaila Manuel. Félicitations na kaka di menga dinzinga. Félicitations na kaka Kaila Manuel. Na kaka di menga dinzinga. Kaka di menga dinzinga wana koko na nga ya mwasi. Tata Kaila Manuel. Nkaka Kaila Manuel wana koko na nga ya mobali. Asala ki parcours na ina mokili. Kasi na Kingasa ni 4e parcelle na boulevard. Atikela ki bana na lokola ba mama na ngai. 20 sur 20. OK. Na temboli na batu ya mbongo. Na moni ba hectare. Ya be hectare. Sikoyo nazaka soki na vandi na tali bande konanga bazo soigner la 20 sur 20 ya salité ya solo. Naleli. Naleli. Qui passe? Naleli. Maman, yo kande konanga yi. Yaya mwasi. Oza licencié, oza gradué, oza diplômé. Osala ka soit na banque moko quelque part. Tata boti yo atikela bino lupangu na ma campagne. Loba na nzambe merci. Moi était nga isa nzambe pena merci. Atikela bino na salon. Na lemba salon. Château. Na lemba château côté érosion. Te. Atika côté nini. Kana salon na station. On page. Ta kana kenda oluka tombe pour na mona na pesa pena que l'homme fort. Faut senga nzambe merci. O sololi. Tengai nazo senga nzambe merci pour na paiement. Pour na mapangu yango ndeza souffrance tanga mikolo na mikolo. Mama Kapashi mbongo apasi. Mbongo apasi mbongo be mission oyo mbongo apasi. Na vana na ngai te ba chef coutumier ba yeko laksanga ba terrain ba au Congo. Non, thème non biso ba passe. Passe yo ekosila. Parce que cela de papa on était. Papa wiki. C'est pas bien. Tu n'as Dadi, tu n'as pas non, tu n'es le côté. Frère José dit tate, il faut nga bali betere. Oza yo moté, boy belé. Oso ba chef coutumier de sa mambo tonde. Posa lupango. Posa lupango. Posa lupango. Posa lupango mama. Nina tina ngana bala. Oh. Nina tina ngana bota. Abago bala foko soma lupango. Abago bala foko soma lupango. Ya solo, même supérieur na mariage. Où mais là. Maman. Na bandi fondation. Et ça quand on sali fondation na tongo na poka groupe babuki. On sali fondation na tongo na poka babuki. On sali fondation na tongo na poka babuki. Vie à ko foutre les choses faciles maman.
tuna bandeko bazofutela makasi batata bakondi kondi batata bakomi na souci mama na ngai nzambe na ngai soko ozofutela te okuta baparent na yo babunda batikela bino concession batikela bino nini concession okuta bamapangu okuta famille bunda kumisa nzambe mama eza na jeune garçon musozo mitu na ye banda botama nano asimba 10 000 ya mobimba boye $10,000 ya ye moko te me mokolo bateki lupango papa atika asimbi 10 000 asimbi 20 000 asimbi 30 000 mama Kapashi lobi na ke kotala ndeko na ngai ya changu oya millionnaire ya Nikini ya Rombox na telemi na balcon sur 24 heures na bandi kotala ba mapangu na ba piscine na tali ba terrain na lobi nzambe biloko nazo luka yango yo malgré kotikala bana pe batuta tolo na sima tata na biso azalaki bosser et mama Kapashi na koyebisa yo lelo mbongo ya loyer ekotisi batate bele mabele makasi ko futela tozo futela na 30 ans nzoto eza makasi futela na 40 ans obandi kokene muke futela na 50 ans pour moi bandi kolemba yaya na 51 na 52 53 tozo ke no koma na 55 ans la vie ko futela prostate ko beta yo poko tambola leki ko luka mbongo si misala pesate bande kona ngai to dos ambiance totonga nzamba sali ngolo su poste ko négliger poste wana te ndeko na nga profiter bon tantôt yo so profiter te po ebiete papa tikela bino lupango eza ba million lelo mama Kapashi ba millionnaire bato bazana mapango na ba boulevard oui na mituni question nzambe est-ce que pambola penza ya solo nga penza bayoka penake mwana kingasanya suka asombi lupangu na Gombe osomba te point ya solo wana mama livre kuto fana ba avion mati kokota no bakombo abatute na kati na yebi yango nazobi tu na ba question landa o eza liteya tozolobela landa te kolela na ngai nazolela na place ya baninga liteya o nazote yango nde baye o baza na problème ngai na bango pe tozaka na ba memi problème siko na kote yango kitoko koleka po tozo subir les conséquences sont réelles pasi oyo ekosila mokolo nini nga se kolela o basoda ya Congo bazali kobunda kasi tina nini bitumba ezosila te o mama zala na place na ngai na vie lelo obiso batu ba moyen eza te tokoka kosomba bisika oyo te ndenge balobaka soso alieke lelo ekoki na mungongo na ye toyoki na masolo soko kei kotoyo ya ba 3 César ya ba 4 ezali mais mbula maye kokota eyebani te mbula kure kokota eyebani te olobi na tente chance bamapangu wana monte ya munene ezobota masoko tongi banda kotonga oyo kasiko douleur ya kotonga mutu ya tongi ndako atelemisi ataza motema mabebe tele maboko félicité ye eza chose facile te po eza na mutu mususu ya tongaka na babière azotonga ventricule na bière na mbuma azomela kasi kotonga ya basaki ya sime eza chose facile te ndeko nanga mwasi esalinga pasi babayere mpe fo topesa bango merci bandima kotonga bandako mpo biso tovanda mais surprise nde mpa na bango bosana e mokolo ozobima na ndako eloko nyonso bebisaki bongisa c'est tout à fait tout comme okoloba c'est tout à fait normal kolandisama ya bayer to bayerese na motema na ye po eza mpe na bato mosusu alobi te tika na yo tovandaki bien
et si to mesana ki kende na yo lelo ko futela et comme une chose grave bozana bana combien boko futela awa combien de personnes ngana lupangu na ngana lingi tata na mama na bana mi bale na studio na ngai likango azana droit ya koyaka awa te po ye pasa na bana ne ya basi na lupangu po tangu oyoka biloko wana te ndeko na ngai na yo kaka tangu mwasi azoya eza loko ozokase bana bayere ok po bayere pa azotala garso wana po mutu nyonso alingi mwana na ye akoya na maboko ya responsable oui. yo linga okoya na maboko ya irresponsable non responsable mobali aza irresponsable aza mobali akopesa confiance te ata mokie te po okokufa na opération babengi ye ya lobi azoya abeta 2 semaines ma ya te mena téléphone ba ki osani azoya bazali dad na leli na motema parce que na vivre conséquence ya makama mapango mointe balobi ete balobaka nini mabe yaka yango moko te problème yaka yango moko te so balobaka ni terme mo balobaka c'est-à-dire quoi sunga biso papa ana allié makasi jo assez fatigué les malheurs ne viennent jamais seul mama mbongo apasi na tongi na silisi kotonga yango zomona mokili ekufi ba bureau du quartier ekufa ba commune ekufa oke kotuna na bureau du quartier ba reconnaître que lupango bazotekela yo ba terrain marquagé ba terrain nini ba terrain vide kuna ba benga ngo nini ba place ba terrain batu bazate do ba kote ba benga terrain nini vide ezana komo ba benga ngo Joe sunga biso ba terrain inhabité inhabitable te inhabitable on les a que bateka batu eza sala mate po bateka yango ka ba entreprise osali ingénieur otangela terre po batu batangela mabele bazali ba géomètre tokolobela ngo mikolo ezoya nani akotangela mabele akotangela mabele te maintenant ko sepela semaine prochaine nazana posa na te ya pe kota bilanga na kota ba ferme et ça bien Nathalie ça yo ferme zani po ça peut pamba misala na ngai ya kala oui bisanga yo sanyos na oskola bangulu wana ndepena domaine na ngai ko kete bataba batiti oui wana ndepena ba cochon wana domaine na ngai bandeko na ngai eza facilité boke botongi bandaku na terrain RVA pazalaka na mawa ya mutu te akoya abuki bino nyonso na daipen pe azalaka na mawa ya mutu te otongi na terrain batu abuki ngana za conséquence o batekelaki ngai na concession ya batu otunaki te na tongi na silisi kotonga ndaku na ibisi mama na bana tokobanda kotokisa ata mai epai ya batu via kofutela nazokoka na ngai te tokende okota na plan na biso bakole concession baboyi négociation bazwi bamikanda basali bakoko kosala ndaku lelo par terre na bandeli via 0 ndenge nayaka kosalela bino bemission bino bosekaka bino bozoseka me nga na bandela via 0 vi nange eza malere vi nange eza malédiction nzambe mais choka yo ende babuka ndako te mama eshoka ngai te nakoki mpe kosala mort subite naza na shoki moko ya mabe makasi mais bato bakufa bato bakota mabele na eloko oyo kobuka mutu ndaku bato bakobotola mutu bato bakota mabele kobimisa bato biloko libanda lelo oyo soko moni mutu akabeli mutu lupango kumisa nzambe bakabeli lupango na Gombe bakabeli mutu lupango na makampani bakabeli place tel lelo
soki bakabeli yo lupangu c'est que lupangu wana ekozwaka valeur après 100 ans yo so kufa babosana yo ndeko na ngai oza bayer nzambe nde mutu akomisi yo bayer tia mpe bato à l'aise tia baninga à l'aise yebake moto mpe akozanga fe fin du mois ozeli mpe yo mpe locataire yeba mpe ndenge kofuta yeba mpe ndenge kofuta mbongo olukaki kofutela nga mutu natindaki yo te luka mbongo ya bato boyokanaki ofuta systeme mpe ya komatiselaka bato bandako a tout moment toza biso na biso bakongolais na mosala nini na basalaire nini oteki mpe ndako signale baninga basignalaka bokozwa préavis mpe déjà eza mpe na bandako mosusu tokota omoni yango awe eza mpa na yo tozofutela molobi ete posaka nazala awa na bouge te nabongisaka kaka mais entre temps ozokoka esu kofuta te molinga bayera yo kelo mawa wane mabe akokoko yo kelo mawa te po ye paso bikela wana sisi lelo mpe makambo mapangu oyo elelisa bato ebele noko to papa leki azwi mongo na ye aninga kende osomba lupangu ake kolakisa papa kulutu ayebisi ete yo za ndeko na ngai naza na mapangu ebele zwa oyo ya kingasani bokota bovanda ala kobalukela e mokili ekomi na vie moko ya danger bato nyonso balamuki oboti mpe bana obeteli mpe bana lisolo lupango wana ezalaka ya ngai olakisi bango mpe esika mikanda ezalaka ntongo tolamuka babimisi papa leki na ndaku babimisi noko na lupangu bakonsekansi wana lelo eza ebele lelo soki mutu ayede yo apesi yo place akovanda ya malonga batonga bien wesa kitoko eboye na boye mama soki osali 5 ans 10 ans osombi ya yo te oza ndoki mama omoni eti par exemple napesi yo exemple omoni na Oasis Mall bandako moko batonga wana na Oasis bapesi yo appartement moko ya bongo 3 chambres salon cuisine salle de bain balobi ete tosali yo cadeau ofanda panda 10 ans te wana fo somba yo soki osombi ya yo te oza zoba mentalement soki mpe boteki lopango osombi ya yo te nabi te ke o wana bapesi yo mpo na 10 ans balobi te po to te bambongo yango mpe eza ça dépend ya place botekeli lupango mpo na Congo toza na lupango ya $300 toza mpe na lupango ya $400 mais koma batala yo beta de tour na journée eza na mapango mosusu mutu avandaka soki abimi azongaka alobi okokobeta yango aller-retour te ya de mapangu et de mapangu lupangu mosusu eza nango lupangu mais eza na forêt yanga forêt te bo ya yo eza na forêt équatoriale yanga mpe ezalaki na forêt équatoriale mais babotoli mage forêt nango ndeko nanga mwasi nasukisa boye ndeko nanga mobali kendaka chaque jour na tombi ya tata na yo oyo atikela bino lupangu na Gombe o lupangu wana lelo bato bazopropose $1 3 millions de dollars 5 millions de dollars kendaka koyebisa papa wana papa okokota lola na makasi même ozalaka grand mutu mabe mais papa na cadeau otikela biso bana papa oza na sa mabele otikela bana na lupangu ya $500,000 otikela bana na lupangu ya $600,000 $800,000 otikela bana na lupangu ya $1 million bana wana bando tika bango mutu asomba ta lupangu ya $200 ya terrain vide ya zate merci papa mwana na miniti oyo azoluka merci nini oyo akoko sengela papa na ye nga pena nasenga merci obénéficiaka na nini na lupango yango o tata atikela bino tenga nde na mona yango wana nga mpe fona sala yanga ti wana eloko te
Et sengelo sala na 2-3 locataires kuna. Wana no lobi na papa Mexi. O gagné que le côté. Et ça le quoi lupango à maman. Oui. Mais chance na yo sambela mingi. Maman. À la dame mission de bête. Yone l'aîné. Nani l'aîné. Kija. Ana Chine kuna. Tala. Jackie Kapache ya Kija. Kokanisa te soka yoki mama zate eko kunda mama. Aye akunda mama boteka lupango. Na yebi Kija. Kija na lokoso mbongo. Mama, omoni bato basala musika. Bayaka kozonga tango bénéfice na bango komi pembeni. Papa zate, mama zate, awa sikoyo Angola ngana yo abu pia. Braza ngana yo abu pia. Abanda kokoka kozonga te po ba kolobor baza vivant. Je suis très intelligent. Osololi. Mama, mapango ebele ozomona na mokilo esete kama nango na motema. Mais etikalaka moko dai. Ndeti ya bino etikalaka mama. Nzamba sunga mama semeno yo. C'est maman aussi ça c'est vrai. Ah si ça. Ndeko na ngai. Eko edo na ba caméra sika. Tela, au moins place le pango na bino ça. Bobo toma combien? 6. Eh, bolé kitoko Qui est? Yaya. Lupangu. Soda ya bobo toma 6. Papa bota na mwasi msuste. Moko. Abota mwana moko. Ah, boza ba perdant. Nandeni. Bon, wana bokabula na namba bana. Zarasko kombo zande na buku. Tie. Équipation. Loi Chanza. Benga avocat ebisa yo. Mwana nyonso. Oya bota mina. Nibanda to na kati o kaka makile ya tata na yo. Bokabula ndenge moko. Et comment bon hein? L'état boya loko wana. Ah, c'est bien. Oh batu oyo ya femme légitime. Légitimité na makambo bana esila abu pia. Baloba mwana nyonso aza mwana pona kati ya buku ya makambo bana ba memela bango lisolo ya jefté. Mwana makangu asovaka pays. C'est pour cela maman Kapachi. Menga atala mamola te. Oko sapo maman za mfi. Jamais. Tangu bakoya ko betelo liso yoka eyaka ndenge nini? Kapachi to teki lupango wana ozana 15,000. Omonde gusko eyaka. Wa gelo Kapachi mutana. Wana gelo Kapachi mutaya gi Kapachi mutazoya nango. Abibo po ya gi ngela. Omo ya gi ti mama umela ya gi moteme ya gelo. Ti mama umela mfi ya gelo motema. Akoko sipino kutu. Tala, naibisa yo Tala. Bo ici là. Tala. Naibisa yo wana politicien. Ya voyage mingi amona pe mama mingi te. Yo ni mutozaka naibiti yo commence à makamlo kwa mwana ntsuka. Plus nous to vona no kaka mama. Ndengo pesa ka ya gelor kanda. C'est que mutazo wisa mama na bomo yi. Ndeko na ngai. On a lobby et simbi ba famille belé. On a lobby ba famille belé ba. Lelo oyo kokanisa tenga so ba kabelinga 10,000 na okata $100 na champandi te. Na banda kaka na memi moyenne wana. OK somba. Na ke somba. Bien. Ba pienga 15,000. Kaka na 15,000 wana na ke somba. Soki ba pienga 20,000. Kaka na 20,000 wana OK somba. OK ko somba. OK. Nyonso wana nini? Na ba ajo to komi nango mama Kapachi. Photos na ba résidence privée. Kapachi ajo eza aja ko chandaka banda ko pamba te. Mama ibisanga. Okende place mususu. Eza place okende ko kufa. Papa soma na 25. Et aloko ndeti ngai dadilité ya kanda ona yebani. Ozalaka locataire. Mabe. Loi mwa somaka lupangu na agine. Ba 19 ans. Pe ba château. Atikela bango ba richesse. Oni biso tozokola to somba te. Biso mabe koli makasi, pasi pe koli makasi. Eloko ekoso biso lupangu ezate. Ba sombi mapangu lelo. Eza bateki ba rein. Batu o bazana kati ya mafia ya makasi.
batu oyo baza na circuit ya coltan, ya cuivre, ya diamant, ya or. Bato bazo bomisisa batu. Bangonde bazo telemisa ba mapango ba bijoux. Ba politicien, ba pasteur oyo tozo mona bangonde batu ba lekisiko yo Congo na vie. Et surtout ceux qui sont aux pasteurs lelo tombwami. O sepeli. Libonze ke zongi. Même batu ba uti suko zwa vie makasi batu ba tradi praticien, ba mimi kumbu, ba oya beto onani. Nani? Kaka mutu nonde na omone neti mo pauvreté. Nani? Oya mwamba. Mutu bani ombo. Na yebaka. Ya bandi sigati. Attends, qui c'est solo mais à côté baninga baboma cop. Baboma. To si c'est Joe. Zela, c'est na lobelo moi ici. Zela. Elle est selling bien makasi. Mama Kapache. Daddy. Oyebi na sai misala makasi trop na vie. Na sali nyonso o mutako sala. Mais mukona kozwa souvenir ya ndaku moko na tongi. Na lobana nzambe merci. Mama omonde to sala boy. Même na yo mwasi. Soki lelo nzamba sali ongolu. Ozana kati ya lupangu na yo. Obali. Eza ko dimine misala muke na mokeli. Oui. Muto nanu abali te. Muto nanu asombi te. Azaka na kati ya projet. Pasaka na kati ya musala ya kobunda po na vie. OK. Sikoyo. Obali. Nengo za femme d'affaires boilelo. Osombi lupangu. Etika lioni. Elote. Kotangi sabana na ko le sabana. Na ko sunga famille. Lelo oyo batu onanu bazui vite. Oya tongi ndaku te. Même ko sunga famille esale motema pasi. Oui, fa bonga na. Grand frère nanga moko comme na ye honorable Welva. Welo. Ayebi sanga boye na vie alobi mon frère. Ndengo zo bunda na boye na vie. Tika ba rencontre pamba pamba na bato ba ko peso le côté. Kima ba rencontre mingi na bato ba ko utiliser na bato ba ko senga yo. Pour objectif to besoin na yo tellement na kokisa mite soko landi ba goigoi ba ko kwisa yo. Keba na ba goigoi. Makasi keba na bango. Mama Kapache. Ah Jésus kende biso. Makasi. Toki mambango. Na teli yo pena na liso lelo na bitende ko na mwasi mokoli. Anuni. Akoli. Asomba lopango. Asomba lopango. Chabana. Chabana. Apema. Apema. Adoze pe be mission. Adoze pe be mission. Si bozo mona yo ko sala be mission awa. Bino ka ba grand, ba yaya. Bo pekisaka na nini? Azo simbo mingi. Asi. Te unbona ti ko simba ye. Sombela lupango. Sombele bilobela. Batu musu na fi baza batakolanda. Bakisa ta maputa. Bakisa ta maputa na kabelio 100. Vraiment. Bakisa super yango yo bakisa. Ndeko na mwasa zo debrier na passe. Nazo luka na sa moi ko luka likadi. Mama omoni musala oyo ya mukoloto tika ngo oyo alobaki dadi ya sila 6 za kizengi. Aza zoba. Pona nini ngamo ko na moni kezo futa na ngota na seni na tiki na biso. Bon mutela lufu ha. Te kuna makoleko koma biso salite. Eloko ezate. Ezali. Te. Kuna sila. Lufu ekoya. Bo ngambo braza. Point noir. Braza on kande mona Kinshasa. Ba on pe ba olela kaka. Yo so baka ba jini ngana oluka mapapati. Ba jini on bona kina mamna lata. Yo teka. Te. Comment c'est beba? Turquie a beau manger na Chine. Ah, ya solo. Point noir elala hein. Kopa bien surtout to sala, to kota kopa bilanga, to kota zamba. Zamba. To que no bimisa ba biloko. Po eloko akolia, to lia ka chaque jour. Ah, solo li. C'est que terrain na ngana bilanga. Ba pondu. Oui. Fin du mot bouki teki. Ah, solo mais jozo bala teka. Te a ba yende ko beta makolo distance. Atoka mingi ba jour kendako. Maman, et puis place lupangu nango ezali na santaka na kaleso epoli. Yo sa buta ba string yende ko ngai. Siko string epoli yo. Mais là on va pas faire. Lupangu na ngamoko na kei mutoka mubeso ebimi ngai.
wana ebonga lelo te. O laquelle Comment il fait le pont? Ndeko na ngai. Tika kaka total eso après 5 ans. Na tika te. On ne sait jamais. Mais na moni côté kuna ba bongisa. Ntela ba bongisa. Te ntele ba bongisa kana bango ango poke na moi. Na butu molili. Elenya ntele na maluku bato basana mbongo a créer courant na ye moko a créer nyonso a biloko tout na yo pauvre lokola ngai na lupanga 20/20 maman nyoka tala to ça l'expérience moko ya to ko ta lupanga na 19h oyo ka somo quartier o lo bake didadi est-ce que ndeto okota to ko bima et risqué olala na zamba po obata makaka tongo etana entre ta zambo pe bokoti bokolala fourmi docteur azawana ayaka pe ko swaka ke sika mabe asoke ne ko so na kati ya string place isko monaka ndeko na ti mama skonda kuna ngai epingani na saboye na butu ti aussi dango o ko ba isem tout terrain na boy pour no que te c'est na ba iso terrain te e bonga melelo te bonga nde na ebeli Congo webi na nini Congo webi na nini eko bonga na Congo eko bonga c'est bien mais bako ça fait Paris Bruxelles les ala kuna côté province musu côté pe province nanya ko sala oh Congolais oui total nano tout est possible à celui qui croit na pesi Congo chance donc ça Congo na motema pesa ba terrain chance na pesi ba terrain chance ndeko na ngai na ko sukisa boye sans effet est-ce que chantier na yo okumisela nga chantier na ba vie na okumisa nga awa et si ba sombela mutuka moka ya zelu ya 10 tonnes ba somba te maman au moins ça le salaire fona meka ye menda ko somba oui et me ponda o somba ye mo pasa ba problème wana asoba pe ba kote buna ekota mai ya solo tika do likambo nanya koza bayer o etu likambo bayer oyo ezabisa ena batu mususu na tele bona bineti yo luponga na to lakisinga na ndima te koza bayer na muto chak afana na ngar na yobuzaka ndemo ko ndende te ola lisa mutu na balabala luponga za clôturer de et puis ye bango so ba panzi ba tola na ba bomiye yo de manger bango suko luponga na yo eza luponga $1,500 au de manger famille na 5,000 na yo na ina gagner te obi ke ba ko biso secret ponte natala kana faina banda bongo te na yebi na faina batane na ndenge ba congolais to loba na biso ka ndengwana problème etika le bonga mama na ngai ozande ko nga mwasi omoni secret lupangu eza nzela eza mai ba ochanzela eza courant nzela ba ocha eza nzela na yote ba ocha ne nzela principal kasi kawana eza projet c'est des bambous na coin te na biboye eza projet. Est-ce que mon ante que c'est les bambous on a quoi faut kotoler la non ndam pour na quoi no le lino bandeko ba kufi bibe menacé o le lino nde bandinga ba yo kunobi mais est-ce que na mapa musu ko edo pelo pour na tombe na yo sans effet bato bele ba kunda bango na mapangu na bango jona ite so na kosi bazali ezaka ba biloko yo benga ngo kaka o mozole na ngai te mapangu musu chango na espoir mausolée bon tokutani Capage TV. Capage TV.